jour akende na yebite soki to comme place on akende okutana na Kofi. Banga je comprends très bien. Jour akende okutana na Kofi Olomide. C'était quand Attends, mamie, s'il vous plaît. Tout ça, lundi. À qui vendredi, samedi, dimanche, quand? En tout cas, ngai soki otuninga kana koyeba te ba air na biso ba air na bango ekisi. OK, il y a pas de souci. OK. Air abenga kingande air ye moko azo expliquer. Air abengi, OK. Ye moko expliquer nga o air bakutanaki, o air bazalaki nga na deji na ebite. Abengi nga juste pour m'expliquer. Tozalaki na mopao. To sololi azo proposer nga monta pieza na boulot nazolinga na salela ye. Ah bon? Boulot ni na bi monta bien 100 000 to se retrouver. Na ko bakisa ngo kutomoni pe ma marchandise bakisa mi to teki. Ah, ko pas bien. Na lobi sikoyo, nga nazasi ote na makambo lobi. Je vais m'attendre parler à côté de Kofi Olomide na appel. Mbala liboso na yo kamungo wa Kofi na vilanga. On peut enregistrer. Moi la ma belle. D'accord. Na je koyo à côté de Kofi na appel. Nga moko na koya ko bloquer bino. Non, na koya ko ça na ba commentaire te. Et c'est un modérateur qui va bloquer ba commentaire sur aux allez na ba commentaire. Ko c'est côté na ba commentaire te. Côté na ba commentaire te. Le va non mami, beta kara ba commentaire. Abi oh masolo ya tik. Non, mami, mama nada je ko ki ba commentaire te. Bloquer ka se ba commentaire. Comment ça se va commentaire? Non, comment ça se va commentaire yaya? Bah, quand ça modératrice n'est pas bien soyez bon quand on va bloquer les commentaires s'il vous plaît. La modératrice est moins bloqué les commentaires exacts. Il n'y a pas plus à 4 modérateurs, mais ni votre compte attend la case et nous qu'on a fait, nous qu'on a bien qui s'est ma vie. D'accord, c'est bon, bah quand on commentaire, c'est un autre quoi l'aise. Ayo ko confirmer ngake akuzwa mbongo donc papa na confirmer ki akopesa mbongo alobi oyoki keza na mbongo na zolinga nazo. Non, maman to place oyo abengi yo apa kotelo Kofi la première fois au Kamunga Kofi, OK? On a confirmer ngake la rezali mbongo ezali. Ah mbongo ezali ngape mutebe sali nini ekiti. Kofi biso ki attends, viens moi biso ki pour ça la copie na grâce. Oh, pesa bino mbongo. Naza journaliste te, naza mutu wa makambo ya musique te, j'étais simple mutu azoluka sala commerce na yo. C'est tout. Très bien. Ngai soki na yokaki Rambo azoloba na c'était la première fois na yoka papa wana na yebi mungongo na koyemba mais c'était la première fois. OK. Abandoloba. Azondi misaye, petit to azo croire te likambo yebsinga kop tozalango. Ah, petit zala poser. Te moi kosiote. C'est tout. Avec des phrases wana l'homme souhaité te moi kosiote ngape na lobi ah donc la raison nango awa na vanda kimia pona ko swa pa nanga ya soki ba pesa e combien 100 000 wana bando komisela nganga na yebite soki ba pesa ete na yebite alobi ku toazolia viande en or na yebite soki viande en or ezala kuna na Europe yango bazolia na restaurant na virambo. OK. Baolia viande en or. OK. Esili nako masiko benga mutu après ekomi azozwanga te na yoki ka kuna bazofingana na ba internet ki ezongi sikotango bazofingana nga siko na komeli grâce na bi l'air de la vengeance a soni na komeli bongo pona na lembi lokuta na yo na lembi kosenga yo mbongo nanga l'air à vengeance soni na lembi Singa salo ko sala meyeba retour e ko sale pa na yo. Donc salinga chantage nga pena sali chantage après a benga comprendre que naza monter nazo tomboka oh calme-toi to solo la malembe na suka na 0 centime ko bangate na bina lingi lisusu ko bangote zongi sa mongo na bina ko zongi sa ngoti na 0 centime yeba ngombe na bambongo ango eza pena mbongo abatu ezaka kanga moko te na yebaki ke soki atindi biloko wana nga na koteka ba commission kozala oyo kinandenge akotisinga na bamonda d'ailleurs kutu abando kosanga omonde na sala pembeni ya fali ko bando bwaka yo ba kofi omono mati etu
ndenge bando kosanga anga pe na oloba na mata na ndenge ya commerce problème ezate nazwi mutu nanga pembeni nanga penza oyo akomatisanga na ndenge ya commerce esili basololi esili sikoyo ekomo bengi mutu azokata yo epesinga kanda naomona ye kanda baemission me soki nabengi ye koto mpona tune makambo azokata nga na telefone nde nalobi ok ozokoselanga benga lobi na tongo na lobi na naka question na poser yo ceux qui appellent net ya récemment au qui na conférence na yo na grâce na vie kofi veut na téléphone ezali non ndé bo soki no misali na téléphone ezali hein ezali d'accord au capturer le bisongo OK vas-y toujours quand et puis akati nga siko na moni mutu akei sans suite nasengaki bato ba conseil na lobi mo amwasi oyo bato mususu siko yanga na tindeli bango na privé botala makambo naza nango na ye babi na dej mbongo ano kozwa te yo pe eloko kosala mpona kosefange na ifo yo mpe bete place ekoswa ye pesa bawario bamona kiele bayeba nani azali luka bawario opesa bango matière bamona ke mutu wana bazwa akize eza ete meza grâce wana beta ye place wana po soki obeti ye place wana ekoswa ye makasi soki ata mbongo na wakozongisa yango te me ye mpe ayoka pasi ndenge oyokaki pasi nde bimi etindaki nga siko nabimisa baaudio wana ok nde bavosi bimi ok bato baza baolanda biso misusu baza libanda misusu baza na kazi lokolo ngo bimisa nyonso ese otya premier audio oyo grâce atindaki yo ya Jaël apo otye deuxième audio oyo bosolaki na yo na grâce na vie kofi otya kuna bato bayoka mama ese mama eloko nga nakoloba na yo babiloko wana mosusu peut-être nakotinda peut-être na privé ya mutu soit nde nini nga nayaki awa nayaki koexplike ka bato mati na live na ngai ezalaki imprévu ouais na bapreuve naza nango eza na telefone oyo tozosolola ouais na tiango mpe ezali me bapreuve ezali nyonso ezali d'accord ok bato baoloba pas aujourd'hui d'accord ok pas de souci boyoki ndenge répondre aza na bapreuve mais eza na telefone oyo aza na live sur place moya tiango eza te d'accord mais avant nakita awa topesa balongo ya telefone aotinanga na WhatsApp il y a pas de souci sikoyo na niveau oyo tokomi sikoyo na ndenge obimisi nyonso to awa na kati ya réseaux sociaux mbongo na yo je sais pas et puis je ne suis pas sûr que entre guillemets ou récupérer en lisusu wana nayebi te je sais pas bato bazolando awa poste na ezalaki o récupérer mbongo na yo loko ozozwa yango te na ta réseaux sociaux beso na yo na famille ya grâce ngai yango lisusu te donc naloba yango nazala clair je me suis vengé nasaleli vengeance venger ok mais oza d'accord ke mbongo no to opedre vedi opedre mbongo na yo venger obimisi grâce na réseaux sociaux d'accord famille ya grâce so baoyoka yo to grâce aza na live azoyoka yo okoyebisa neti nini eloko na obekisa eza kaki escroquerie na kimoyibi pofi wana eza bien te lelo nga na perdre mbongo nga na kokende na nga na kayo na korécupérer mbongo mosusu naza mama bana leta kofuta nga na korécupérer mais peut-être ye crédibilité wana azalaki nango epa bawarrior na bimisi ye libandaki azalaki infiltré mpo ya bandolo bango bien aza nde moto ya héritier wata ayaki kolukaka visibilité epa bawarrior abandolo bango bien eki akotelema te asala baémission lokola bafolo wana mosusu te basalaka ya kosala presse écrite juste mpona koatire attention bato afali yango abando oyebisanga ok kolanse message mpona ye te azolanda azoyoka awa ayoki donc tikaki moyibi apasa vite fait mama na ngai na ntango moke bosolaki na ye bakestion mosusu eleka awa babina tuna yango est ce que nakoswa na ye oyebi nani ndionso mwasi na nkombo ya Bellevue ouais ya Bellevue nayebi Bellevue wana ye oyo nga nazoloba audio naza nango mpona Bellevue na enregistraki eza parti ya bandoloba Bellevue apesaka ye eloko te autilisaka ye pour rien akobenga ye ya kosalelanga soki ba shooting ya kosombelanga boye
na ba perruque au Bellevue a voyager dans les États-Unis za ya ye alobi omona ki Bellevue na bi wi tokuta nne na restaurant omoni perruque wana lati na mona ki na musika perruque wana lati za ba perruque nanga na ba perruque nanga lataka ba misusu azwaka futa ranga te Bellevue wana azo utiliser nga pour rien ça fait longtemps depuis moi wana bandi ko utiliser nga abandoloba atie mama na témoin mama yako expliquer na mutonga na zani Bellevue za mama na bandoloba Bellevue wana mutu mabe papa njo tonga Bellevue pananga. Ok, pamba ka bongo akoti komba lisula Bellevue, pamba ka bongo. Non, akoti ça ka mo bonga jour mususu na tuna kisko Bellevue akoki ko aider yo te. Ba problème onyo so traverser parce que za la ba problème chaque jour ya mbongo. Ba problème onyo so traverser ka akoki ko aider yo te. Abi ko aider nga na nini? Ako aider nga ni lo côté Bellevue a utilisé nga pour rien. A utilisé nga même sexuellement, même dans ma camion sur mes appels ça nga elo. Attends. A utilisé sexuellement comment? À savoir que dans moi ça Bellevue tout je sais pas. Après que mi bali tout comment? Comment c'est? Na yebite mangai moyen dans le détail ça te ka bongo nda lo baki alors ngata ngo na mona ki parti ngo za intéressant na zo ki na registre ki tango zo lo pa pona Bellevue. A utilisé sexuellement. Ok. Ah oui, pardon, moi zo ki ngo waouh. C'est choquant. Voilà. Ma camarade tellement ébélée. Ma question au m'snotou bandiko sengana tuno yango. Pour aussi yoka makike osola kina virambo ozamba ojowana osola kina makamba Bellevue ozamba ojowana ndinga zo menation na mbongo azo menation ba photo ya mutakala na pozo question wana so zaki mwasi basi wando bimana na ndinga téléphone au lobby te na ko insister te parce que les avis privés na yo au lobby te mais avec qui wando bien la défendre appel vidéo tout ça capturer ndemo ko pesi ba explication na yo par rapport à audio ba ndeko zo insister avec ba voice tout boyo ki awa ezina téléphone ko yosala la live soka silisi alors tinda na privé maman est-ce que on na privé vous êtes d'accord na balancer en autoté parce que on a besoin au faire découvrir bateau qui est grâce et on a privé et ça pour la balance bazolo bakingana zaki na mission ko détourner ngana nani na sala ni chroniqueur ni eloko te na ko détourner fali pour na zwa ni makambo sa to la zoloba non ko détourner pour na zwa nini ngana ko kendo lukani na sala ka kuna na yebi kutuba makambo ba musique te mutu akenda okutana na Koffi Olomide za ye moko mwana mwaswana ngakutu naza ta eloko te pour na kendo détourner sur les musiciens je ne suis même pas dans le monde de la musique. Pourquoi les autres traiter nga kiye or mutu akoti singa na batuana na ba ekiro na za ye mwana mwasona po abando lingala kisanga ki munene na yeki aza mutu munene akoki kolianga mbongo te c'était ça son intention a benda misu na ngana mona ki aza mutu munene nati ndenge abando mikumbi sepa na ngaki ye na nini wana afali aza na niveau mususu aza mutu ara mususu ba jaelo wana nyoso baza na senai abando linga po amona ki na komo senge mbongo fala kisanga ki aza mutu alikoloke $11,000 pour elle c'est rien. Et ça, l'autre côté, pour un niveau où il y a un